fallait qu'il bâtit Lemba. C'est de moutons qui reprise, comme ça les autres. Quand on c'est l'élection, député va encore sortir sur le non, non, non. Nous-mêmes les notables. Alingi, Atala, émission, Yakambangu, info plus, info plus, info plus, aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona, bansango, ya musique, ya culture PA, ma cambonien César Kao, info plus tala pe mona, info plus. Ah oui, mbote na balandi nyonso ya mbote na balandi nyonso ya chaîne na biso ya Info Plus. Vraiment toyaki na marche oyo bandeko ya Demfo ya quartier Bango ya quartier Punda ya dantolo ba ya bana lalu ba organisaki par rapport ya érosion oyo eza na sima na biso awa il y a plusieurs années oyo érosion ane salama ba solution zo makate tant moko to monaki ba mekaki ko meka ko bongisa yango mais netika resila mais lelo toyokaki marche tozalaki wana pe ba image boko mona intégralité ba image ndenge ni marche lekeli awa na lalu ndenge ni ba policier bankataki bato bandai ko marché mais awa tozali na ndeko moko o azali opérateur culturel azape notable ndeto lobaka ya devo o batutu bayobi le magicien Guilin Tamba yepazalaki na marche tant que mwana ya Montikile etanke mwana ya Montikile azalaki wana na marche po eza likambo mabele tolobi ke notre rôle dans la le beauté sans que tout me kakosale mo interview par rapport ya visibilité na yeto présence na ye na kati ya marche on a koleka ko pesa mbote ndeko Guilin Tamba Mote papa Mustapha bonne santé santé calme par la grâce de Dieu Tamba yosunara ngombo Tamba yosunga ndeko Guilin Tamba na annonce nango comprendre ndenge na lobeli yo tant que moi na devoir to monyo na kati ya marche to monyo na marche marche leki ndenge nini nano marche leki to kunsinzambe ndo tokaki degezarate leki message ancien leki effectivement ya yike to pona ina olendi parce que to dike aller meza commune moko institutionnel donc tous les batois to bimaka donc to préfère qu'il lundi que ça marche c'est pour attendre tous les temps on peut comprendre comment on a fait ça. Pourquoi vous préférez que lundi, mais lundi, c'est journée où vous avez ouvrable, vous avez fait la misala, mais ceux qui vous savez qu'il y a samedi bien dimanche, en vous mettez les la makasi. Mais pourquoi vous préférez que lundi? Tu peux pas lettre, tu peux pas lettre, on va répondre à une par rapport à la problème des enclavements, transport, embouteillage terrible, embouteillage. Oui, ça, on a makasi, tu as parmi citer embouteillage sans makasi. Vraiment, il faut que tu aies senti, on doit voir moins d'inconvénients. Il faut faire un jour ouvrable, que Batoutou, son excellence, institution. Pour éviter l'embouteillage, on te préfère un jour ouvrable. Parce que on les câbles, Batoutou, Banaki, Arezanoti, Traçon, quand on va dans l'aéroport, au Moni, à Tongalemba, projet Zalaki, alors, au Moni, tout le monde a saut des moutons. Le projet à Kin, na plan Kin, il fallait qu'il bâtit Lemba. Sur des moutons, il va y avoir attendez. La seule chienne a le projet à qui sur Zahara, au monde aéroport, sur Zahara, au monde à Lemba. Ndako, quartier dans la présidence, fait à notre papa Mobutu. Ndako a Tongaki, sur Azazi, ma jumelle, à mon aéroport, à mon aéroport, à partir à il y a place moko nene ne omonaka ba kanchach ne omonaka ba fitin donc il y a mille ezalaki dans 500 mètres oyo linge ba tukema presse ezalaki awa kobimaki na selemba wansi oyo ayeyi te nga na yeyi awa tingilingi otinatala selemba osanga awa projet yaki même hôpital ya moto morike fallait zonga comme ça traçon yango azongisa vie
étude de terrain, biloko wana tokoperdre tokobénéficie soumingi donc tosengaki make lelo tosala reprise ya misala ezo bato boyo ozela baélection badepute bakokosa biso boyaka non nous-même les notables tobandaki initiative tosalaka na basaki tobandaki na bapeti na biso tout le monde epuis tokomona insécurité komi to par rapport à libulu kulungeyaka te ya delvo puis bato bakosala badega bakobakama yango tokoki tozongisa reprise ya misala ezonga vraiment koto oyo ezonga parce que koto ozali na bapapa bolikango bazalaki awa ezali quartier moko preste ezomonaki bavwandu baza awa monaka aprete c'est pour cela biso banotable tomoni histoire na biso mobunga toperdre baétrier tomoperdre bakapi tomoperdre bapacteur na biso awa donc toboyi la lou oyo bandosusu boye mpona bapapa bakufa ebele bamasa na biso kokabwana donc tokomobungisaki bolingo na biso tozali na oyo todesidaki lelo totambola mpo tokolisa sos na biso ke reprise ya travaux ya bulu bolikango ezonga parce que ngalema eza commune moko prestige tokolinga te toperdre mwa bavaleur ya biloko na biso toza nango patrimoine na biso mais balobi ke basalaka mwa misala ndambo esalamaka dimension nini esalama oyo esila te donc tronçon esalamaki ezalaki ya wapi ti wapi bon normalement le projet existe toujours que tronçon oyo il faut bimati selembao c'est possible tisana oyo yaki raccourci prison biso tolobi prison ya makala ebanda na delvo donc ti ekenda kuna projet nayake tronçon ekende katana mais projet nanga basala 800 mètres on avait essayé de faire déjà 300 mètres na 300 mètres wana 150 ekei érosion eliango lisusu donc sozi kuna omomaki danger zali omoni pano batiaki wana ça fait 10 ans mosala bande etelemaki mosala nde etelemaki boye moto akoloba aza te on avait à l'époque on avait nos papas Kibabu bazalaki awa bapapa Mboso bazalaki awa maintenant instant je peux rester bamama Lili bamama Nyoka à l'instant toza na problème honorable balumba aza wana mais tozosenga population na biso moko tosengi vraiment ke non tobeta se te tokomaki lettre toza na bafuite bambongo ebima tokomi na état de droit batutu bale bambongo balalo batutu basociété tu bakata ye mosala tozokoma lettre tozozala réaction na bango tolaki kaka ke non mpo toza na deux phases wana na phase na ya punda na bangu balubudi oyo eza awa après deuxième phase toza susu na kimpe jolo binza parce que kuna suku toasalaki na finition baconnecteur ebebi mataba ebebi lettre ekendaki ekotaki na hôtel de ville bango toloba na le suprême son excellence le suprême message ezaki bana mbinza yo oza mbinza toko oinvestisa mpe na mbinza tolingi betana tour awa tozoforce biso mona baeffort na biso mais institution maboyo ya vraiment hôtel de ville oyo badossier na biso mpona ya ndeki mbuta ayaka yo mpe tuna oyaka bourgmestre toujours tozo insiste babele mame toka na makambo maboye efalaki mpe bourgmestre alakisa présence na ye ke normal visibilité na ye par rapport ya commune na ye mpe bourgmestre commune yango eza na maboko quartier esimbi commune yango jolo binza nobona yango jolo mbinza oyo kaka mbinza wana donc capitale yango biso banotable toza na besoin ya visibilité na yo ya kosolola ya komona biso tosolola tomobilize mosala esalama toza na regret mingi tozali na babourgmestre bapapa ndubukulu bapapa ngombe toye bapapa na biso papa david mania toye mama na biso inona tokomi sikoyo na jeune bilembo eza déjà ozokomprendre bidembo bilembo eza déjà le peuple d'abord peuple yango nde biso peuple biso base yango base ya mbinza yango tosolola mpona badossier oyo bakolela bana mbinza ke demande bana mbinza surtout bana delvo toza na besoin li yango kolanda na internet de partout le mbinza toko de partout le diaspora mbinza toko yango tobandi na mosala biso moko nanu
biso moronano biso bana montikile bon je signale que nga bengo na montikile donc mais dernière que nous n'avons que ça là message nous nous relancer na bana nyonso ya mbinza bana ya lalu to ebi bana lalu ya bakombo bazali message nous nous relancer par rapport ya quartier lalu par rapport ya mbinza mobimba bana montikile nyonso o ba banda ya mboka message nous repesa bon mbinza toza na deux états d'esprit oyo tozorenie nango ngale mobimba do toza na bomoko mbinza na vrai na esa vrai omonama ke polo eza wa yango wana le vrai de mbinza donc omona liboko toujours tolinga biso tozala lisanga tozala moko ya libanda ya kin ya partout États-Unis en France Belgique Allemagne Japon tozala les condoléances ya bandeko ya Dallas bana mbinza wa matanga kuna biso mpe awa nde tozala tosala bulo tosengi ocontrôle biso na mbinza news bolanda biso awa na chaîne na biso faut plus donc oyo mbinza toko donc bosabone massivement mpo kozala banews boninga yeta sa banews bosabone yaza wana donc toka bamoko bobengaka parce que basitasi ke botami awa tokomi mélange culture na biso tokola wana esuko moko okomi perdre yango toyambi baautochtone tokomi na baproblème kote donc tokomi mwa mokie par rapport faut kosombola terrain boti 4 terrain etrie kei papier kenda météo kei totikali su kuna na bawumbu kuna sita sika mo fleri na biso tokosala kuna bawumbu ngo ezalisanga mamba tokosala mo fleri ya kote oshiku donc toza na mai totala donc toza pa général mayele ezokende donc bongaka mingi info plus moi 15-25 botiaka babase to investi to développer quartier na biso bakombo ya bamontikile te bazalaka fo beta mpe mwa bakombo keno oyo boye bayebake no ye moko le maestro donc il etamba alekaki na info plus alekaki mpe na congo de ok toza wana toza na bambiaka na biso toza na bango à Paris bon moi je vais travailler avec mes amis quoi Charlie Mbata, Charlie Louawa, Evan Please, Papi Chomateli, les Aguartiaï, tout le monde, nos frères qui sont là-bas, on vous aime trop donc aux États-Unis, on finit à Washington, le président Patrick Chibassou, Vicky Kilongo, Paris, donc on est là en Belgique, on a Viking Galou, Londres, Toza, Nicolas Mongeme, Maréchal Congo, donc Torobia. Rien à dire, mais ça pas na Jonathan. Il y a des Tozania, il y a des Tozania, kwenda vutuka, il y a Tozania. Il y a des Tozania, Tozania ya kotala moto mboya, ya mettre ngifi watoko, personnel, il y a Tozania déjà. Obosani, Joli Mabeka, mon vieux, mon konzaren, Katsa Mabeka, la star Cayenne. Donc awa tozalaki na lalu donc mona na moni ke ozana oyo amuta musala na moni baozela yo po kende studio mbele chebango awa donc eza boye awa nde kotema mbezaka vraimen donc baozela oyo kende studio awa nde makambo donc so studio ekei tozala problème nous biso toinvesti na mabele tolingi todéveloppe quartier na biso donc tolingi te ezala en sous-développé ezonga nde ezalaki awa biso tobi parachute mpe bakitaka parachutiste tobi météo tozalaki na bazamba kusa moto esila tobona bajimi glifa donc awa ya mbinza tozosongisa ngo ndenge ezalaka tozala tolala te il faut respecter les gens qui donc tozosongisa mbinza nde ezalaki donc bana poto bosinvestir plus info plus yango obenga totongatonga bagratienne etonda mabele tokobima mabele toya d'accord todéplorer na comportement na bino bacontrole ezoya te biloko ezoya te tozobundabunda info plus yango obenga tia hôpital tia école tia entreprise yo mvangi ete encore merci
wana ezalaki oyo tolobaka le maestro Guilin Tamba, donc vraiment na vraiment ya montikile mbinza ntoko ndenge tolobaka nga mpe na osisa boye tosanke na remercier donc baoyo ya ngai ye aza nango ebele bana montikile donc ngama vraiment na montikile ya liboso la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon vieux, mon grand frère Joli Mabeka mokonzi ya reine petit sœur Kata Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France ya nanga papicho Manimbi donc kuna na ba Brésil donc bamasa na biso tu oyo ya mbinza bamasa nanga nyonso oyo ya montikile vraiment oyo eza mabele na bino po nde ndenge ingénieur Guilin Tamba alobi tosinvestir na mabele na biso ekotembwama lisusu ekokende mosika par rapport ya banini donc lelo ezalaki ta en marche tokozwa lisusu bamakambo mosusu na nsima caméra ndeko Elisambu po s'abonner massivement na Info Plus donc en direct toama na lalu Elisambu zwa mwa lalu nde tokoma oloba lelo lalu bakaka lalu ezali petit nanga ya base Jessi naboyo toka komona ye mosusu bapeti ya base Jessi donc po s'abonner massivement tokutana numéro mosusu bye alingi atala émission ya kambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus